Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Salut et bienvenue sur kleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Yalelo. Denka Kanalo Baka qui n'a cessé jamais que remercier Bino na confiance Oyo. Bozali ko pesanga parce que confiance na bino ezali vraiment ko honorer ngai donc eza ko pesa ngai courage na etumba oyo toponi pona ko faire partir Kanambe le Rwandais oyo ex-président na biso azali lelo na mboka azali ko se maintenir na makasi na ba aide ya ba soi-disant opposant na ba traître bazali pembeni na ye lelo nako lobela likambo esali ngai pasi na motema Nathalie, jour ya pose, ya première pierre, ya aérogare, ya aéroport Anzili, soi-disant opposant moko, azalaki opposant toko lobaya nzala, oyo azalaki opposant, lelo a commis vice-premier ministre, ministre ya transport, makambo alobi na discours, et pesingai mawa, pe tolobi ndenge nini, tokoki kopesa confiance, na ba opposant ya mboka na biso. Avant déjà na banda ko détailler bino makambo naza nango lelo na lingi na tiela bino extrême kie botala métamorphose ya soi-disant opposant tant azalaki opposant makambo alobaki sur Kanambe lelo a commis na pouvoir na makambo alobi tango akomi na pouvoir akomi vice-ministre donc ezali neti moi na molili donc eza kopesa mawa na motema donc nazali kolobela lelo ezali José Makila azali lelo vice-premier ministre ministre ya transport boyoka makambo alobi na discours na ye avant ba poser première pierre ya construction ya aérogare ezali mawa na pasi na motema bolanda bino moko. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler, quand je fus gouverneur dans la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci: Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sista Bidimbu. Je vous remercie. Bowiti Kolanda, José Makila, azalaki opposant otobengi lelo tomoni opposant à la kisi bizaleli na ye parce que kozala opposant ko bundela mboka tomona papa muzendenga bundela mboka tomona ba papa Tshisekedi ndenge ba bundela mboka ezali eloko moko neti marathon. Donc, ce qu'on craqué, au collègue Sabizaleli Nayo, bino moko moni José Makila, ndenga komiko kumisa Kanambe, a osé même ko bengaye si sabidimbu, na évité ce qui a yebi signification wana ou pas. Donc, José Makila, les ali mawana motema. Ayoga wana obozo bete la tolo, wana bozo bete la tolo lelo. Oh, gouvernement et pesi ceux qui combien de millions wana. Mais, bosala éclatement parce que mbongo o izotonga wana ezali gouvernement na bino te gouvernement na bino wana ya miyibi wana boko pesa mbongo wana te mbongo wana ezali mbongo ya ba go pass oyo biso ba diaspora to bandai ko futa donc eza biso nde mutu to futi aéroport wana ceux qui bozali bato mayele donc là vous êtes devant un comptable na yebi masolo bosala éclatement na yebi bino éclatement so bozo comprendre éclatement te donc bo panza ba monta wana bolobi ke go passe kotisi boye gouvernement apesi boye bon bongo mona ke gouvernement apesi et le côté mbongo wana e witi na go passe donc José Makila aza ko beta discours yo kanisi Kanambe azo seka ona sa motema azo mona penzo zali zoba ya zoba oyo nanu to mona te
Donc pour Lelo et Komaka Kanamakamunyo surtout, grâce au président de la République Joseph Kabila Kabange, grâce au président de la République Joseph Kabila Kabange. Et comment attends moi sina ko bota la maternité grâce au président de la République, on dirait yemutu achaki zemi a edaki acha zemi et pas à moi sina yo. Donc moi ça ko bota la maternité grâce au président de la République à Tongama, on dirait que zemi yango bo cheke on a kanambe. Wana news tezali flatterie pona batuba. Comment na niveau à souffrance ba legisa mais ba comment na misère peuple congolais comment na misère. José Makila Lelo a commis ministre à transport sans personnalité très tala zali ko tanga pe discours ango mot par mot parce que ba komelie ye moko donc a commettre loko moko te parce que so yo moko pesi ne to mona ba présent pe ba komena ba on ta ba ministre mais au pesi yo mo idée na yo parce que o yebe loko bina mutu zo tato comme neti donc dendo moko neti pigeon ozo tcha parce que nyoso tout ba komeli yo likolo ya mbongo José Makila bo teki mboka na Rwandais ngana ndimaka na ngai ata vie ngwanda balobaka bona boya sala na Mobutu personne n'est parfait mais asala na Mobutu mais tilelo appliqua pauvreté ti appliqua azongela kosala na kanambete. Donc José Makila bozali au même titre que ba Bruno Chibala ba très lisanga bonganga ba très muto azali na biso na diaspora awa Emmanuel Ilunga très incompétent a comment na poto neti touriste donc a lati coupé a Tour Eiffel au lieu à kipé makamba diaspora ba très ba collabo ba incompétent yo José Makila au botam en 1959 aux an jeune mais talata ina yonan libumwana zo mona ngo penza libumwana ezali penza ya muta normal libumwana eza maladi yo José Makila yo to ko bwaka ona zo na ba léopard affamé ba lion to tikeli bango pa ya kanambe to pesa kanambe ba lion yo to ko bwaka pa ba léopard mais avant to bwaka yo to ko bengele nanu nga na bengele nanu master nga to tanga na chic vrai champion à ba borso depuis 1980 à sala ba Jeux olympiques na bengi Hercule Kitenge na Luxembourg a betio nanu ba bolis na libumu ba crochet ba direct na libumu wana et toboki après yeso ki sili na bengi petit na nga Yuri Kalinga a betio na saki neta betaka saki ya sport wana ya repétition to suki si to bengi imbattable tour mboma a achevé yo parce que le koso ya mbongo buzoba eleki na bino. Donc José Makila ozali vraiment koyokisa bangala soni parce que bangala baza batu moko bazalaka courageux batimba mais yo penza nyangala kate ya José Makila ozali koyokisa bangala soni ozokisa ekolo ya bokechwa yambo soni bokechwa yambo mutazo bundela mboka tala yo José Makila ndengo komi José Makila yo mutu obandaki koloba vérité moi siko bozali na bino opposant ya nzala dolati la bino kaka donc siko bo kaka ke métamorphose ya mutu donc botala ndenga bandoko loba avant. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. Peuple congolais, nakoyeb sabino boye na lingala. Mobeko oyo. Ezali lelo awa na parler du peuple. Ezali po Kabila avant d'alibela na pouvoir. Lokola bakoki yango na constitution te, balingi bati yango na kati ya mobeko po ekanga biso recensement. Recensement ngelo banini. Mwana botami lelo batiye. Oya kufilobi batiye. Est-ce que Congo si après 3 ans, 4 ans, ezalo kuta. Donc balingi Kabila avant d'avoir 30 ans pour avoir le recensement et silité. Botelema. Leur yango yango. Yami balé. Peuple congolais, voyez, que mbongo na bino va contribuable. Au Kabila soba on masasi, abalusi yango contre bino. Et comme Alinga Kapé Bana ya Kisasate, j'assume ce que je dis. Na bana Congo Mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi batu plus de 10, bazai na hôpital, ba pota minen ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir, oh ya yo, contribution ya yo, po somba masasi, masasi wana eba na kobeta yo na nzoto. Boye bayango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye bayango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans.
Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler, quand je fus gouverneur de la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci: Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sista Bidimbu. Je vous remercie. Est-ce que wana penza bomoni yango normal? Yangona José Makila yo na ba traître boza na bango kata gouvernement wana bo sambwisi ba opposant. Yangwana omoni lelo ata ba Félix Tshisekedi bazo kitisa batu libanda bazo sala opposition bazo proposer ba makambo bazo piquer mais yangwana omoni ke Congolais komi keba na bango parce que to tikali na ba séquelles ya batu lokola bino ba José Makila ba Bruno Chibala Emmanuel Lunga ba incompétent donc to komi kondima susu ba opposanté donc to komi keba na bango atozo sala makambo tozo mona ga ke opposant ba liaka na Rwandais boteki mboka likolo ya mbongo boteki mboka po na Rwandais wana azopesa bino ba bien bino bokanisi siko yo José Makila yo kanisi penza ke Rwandais wana ye kanambe aromema yo Rwandais wana aokima na Rwanda bon yo José Makila okima wapi ozo sala flatterie mungala ya zoba na mona nanu mungala zoba te ba mungala baza courager oisi bo kechu wayambo soni Rwanda azalaka na camarade, Rwandais azalaka na camarade. Ozali ko oser vraiment ko benga penza Kabila. Si Sabidimbu yo penza José Makila. Vous m'avez dit ceci, Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sista Bidimbu. Je vous remercie. De ce total ndenge bandoko loba donc la ici que bino bo posa ya nzala uzali bando zo ba makamu susu soko komi kuna o komi ko flatter donc siko ndenge ni to pesa confiance na bo poson bazali ko sala musu musa na bango opposition na ndenge malamu bino nde bo bebisi réputation na bango José Makila za mawa mingi José Makila donc yo ndenge na lobika ke yo to bombeli ba léopard ba lion to tiki pona kanambe yo na libumu na vente o benga nanu Massa na Luxembourg Hercule Kitenge a Betio Babolite Siliwana Yurika Lengaya Tobolio na makofine tazo beta sac après Churambo mayo 6 sato après au tobo ki to bois que pas balio parce que bino bato aboye sans personnalité donc balaiso ka mbongo au boseni na makambo bandoro loba obite ke sikoyo internet kota ba caméra comment na ba pareil ya portable ba preuve ezali quand les allez que le bili kambo kei mais siko ba preuve ezali to bando bimisela bino wana avant ba beta ona to bo pa ba léopard to bimisela na ba preuve na wana ba lakisi yango après yo moko moni buzobo bando sala donc to zala bino sans pitié parce que mieux vaut tout ezala ndenge ezala ki ya kala na période de Mobutu ezalaki nango ba règlement des comptes ezalaki entre biso ba congolais mais bino bozo sala Rwandais azoboma biso bozo sala ye donc pona mbongo donc lelo ezalaki kaka coup de gueule na 5 minutes avec César Ngadi boyebi vraiment na kolekisa su likambo kote pona faux opposant oyo opposant ya njala lelo andima poste ya vice-ministre, vice-premier ministre, ministre il y a transport pour moni discours à beti et pesingai mawa na motema na binope c'est sûr bolanda ki angona bato balanda kite ba profiter na 5 minutes parce que 5 minutes ezalika kapona ko éveiller conscience ya peuple congolais tout ça la sous des règles tetoeba mutu nini faut topé sa confiance donc dès qu'à la 5 minutes nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires sans hésitation. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps des cas. Le mec d'ici, artiste musicien engagé, résistant combattant,
qui n'est d'autre que Célésino, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité ce samedi 5 mai 2018 dans l'émission Cléboa, rendez-vous avec le Patriote. Oui, grand président Ngadi, je suis là sur la tête de WAM. Vous savez que moi je suis un mec d'ici, un combattant résistant, artiste engagé. Donc moi je suis en train de se battre pour mon pays, je suis un défendeur du peuple, un combattant du peuple. Je ne suis pas un combattant qui se bat pour un individu, pour les candidats mascaradés, les candidats scrocs, les profiteurs du peuple, les pilleurs de ce pays. Je suis avec vous le samedi 5 mai 2018. Face à lui, Pierrot Itela, résistant combattant, soutien du candidat à la présidentielle Moïse Katumbi. Chers compatriotes, comme nous avons prévu samedi 5 mai, nous avons en direct dans l'émission. Nous avons dit que l'année où il se bouille le Kouta, tellement le Kouta qui trône à Congo, le vérité n'a pas le Kouta. Samedi 5 mai, nous avons en direct dans la radio pour expliquer il y a Moïse Katumbi de la Rwanda, il y a aussi la mine à Rwanda pour expliquer tout le Kouta. En direct de la radio MNG 99.7 FM de 14h à 16h. Donc, les 5 mai, nous avons en direct, donc, nous allons répondre, réponse parce que biso to ba combattant ya peuple ngala za combattant peuple na combattant ya flatteur combattant ya fana kuitite ya kolanda bato bo bazo kosa peuple ba ko kende place bato bazo tina ba buma peuple donc biso ngai ni na zawana na kolekana ya César Ngadi na oza place donc bo manquete ko benga bo zo ba réponse na bino bien kaka ne ba la que le peuple gagne toujours. Bo hésiter te bo poser ba question na bino nyonso bozalaka nango po na Pierrot Itela na Célésino le mec d'ici na ezali téléphone ouvert en direct na 01 64 38 54 68. Boza connecté avec Sepela TV, décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, puis 4 mois il y a offert. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Bana Mboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi ma chaîne Bana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de Sepela TV, c'est très simple. La site n'a vu sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est Sepela TV, du nouveau sur Sepela TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.